chef Sonnerie, chef Mama Lima, DJ Sam Mamona, maître d'école, ya Mama Ni, centre de diagnostic et Yano, chez Papa Alemouté. Bana nouvelle époque, Babolo Mabele, Bassi Mibali à Babolo, tout le Kibangona Mosala, tout le Kibangona Mosala. Mame, Evangeluya Allah, Bana ya via, Mama Molakisi. Migra Nissan, à Paris, Yelor Masumi, Yannick Lixam, Zico Dilanda, ya Mama Dali, Chef Jenny Abaranga. 5, 4, 3, 2, 1. Masi ya pene ya liwana ye abondelaki papa sokolingi ye longola kopo ya pasi. Maman, nasoya, s'il te plaît. Ni mwana mfano ngeni kwa wakati wa kuna ko. Oluka ni na téléphone. Tena pana compte moko. Compte bloqué on a. Si va fondre qui on entend des choses qui comme personnel. Mais je sais comment débloquer compte. Il y a sécurité. Si, il faut débloquer compte pour tout récupérer un bon. Il y a réflexionner d'accord. C'est ça. Et nous bagana il qui mais c'est un acte qui est déjà débloqué. Toi tu étais pas là. Non, j'étais là. Peut-être tu as oublié. Sérieux? Ouais. Bon. C'est pas important. Bon, toi parce que qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Peut-être. On va excuser. Pourquoi pas lobby, Tobandi, Mamabata, chantier au Lobakiwa? Non, c'est bon. C'est tout ça, oui. Moni, tu le commets lobby. Moi, je t'en paye. Fatigue avion pour en monter. Non, mais non, c'est dit. C'est déjà topé, maman. 3 jours. On va faire ceci. Bon, bino ba mi bad bo banda baba. Ah d'accord. C'est ça les souhaits que vous avez dans le monde. Non, d'accord. OK. D'accord. Moi je propose comme ça. Là je te mets au banda. Lélo. Tout se reposer lélo. Lobby yo aux dispositions il y a hôpital. Mais moi je croyais que tout le monde est au hôpital. Non, moi je ne vais pas. Yo chantier. Chantier. Moi je suis une femme, tu vois en Afrique au Kababa maçon wana ba autour c'est la des vies moko. Voilà. Moi je suis un peu dans la facilité au chat de guerre. Quand il y a une année na ba ya kona pour somba ba bilo musuku. Ou étali ma construction, moi je suis une femme quand même. Mais dans l'hôpital, on va la mieux placer parce que tu vois, bah tiens, bah ça jawana, on a jusqu'à pour contrôler. Ma fille de mère, on a la on a ma lumière. Lumière rongai. Tu peux pas ça là. Non, non, bah il y a pour donner dans la fête parce que les fêtes c'est beaucoup de ma casse trop chérie. C'est là qui est ma casse trop chérie. Parce que moi il y a un espace et ça l'écolo, l'écolo va très et donc ça on a. Voilà neni. Non, qu'à la limite parce que tu vas se poser. Bonjour, ya papi. Bonjour, lumière. Comment kala? Très bien habillée chérie. Babira me pousser. Lumière, très bien habillée. Merci. Ma belle sœur. Maman. Bonjour. Yo pinzana ba obatele bala. Voilà, c'est l'idée. Oh, il est nandeni. Babira me pousser. Le petit vraiment nos zabo ça n'a pas pas. Non. On dirait yo bazwa quand on a révision. Yo de là. Ah tu qui te commence. Il y a papi tala. Merci. Ah, jaloux là. Non, Yonde mobali nde foza l'autorité mon semi plus on la dit. Yo encourager. Autorité na boy. Siko yo bomoni la faute. Très bien habillé. Mais attendez, avant tu étais à la foot là. Lumière, t'as la main.
Attendez, aventurer la faute. On a soi-disant faute. Attendez, aventurer. Ok, alors, c'est le colanga. Il est pas sérieux. au monde au boss na papa on va faire besoin papa zoano agumi mais na sadi ni atio na kata sadi ko bua ko le ba ou souhaite azwa tindo na poto nda tinda ya musa tende comment ça bon au boss na papa no solo na bi na sai non so on dit ni na osongela non be na bengo te fno pisina tali puta li bana lumière bakana qu'est-ce qui m'a papa basi tu balo qu'est-ce qui a bomela moto poma bolinganga ka bongo DJ Sam, maître d'école na Paris. Moi DJ Sam, ma projet n'est ni ensemble. Mais pour qui c'est le Bazai et na petoni wa biwa. Monsieur. Je vais vous parler. J'ai à vous parler. Dave, cherche pour moi une chaise. Voilà, va arrêter. Oui, je me mets ici. Hello, tu n'as pas pour on n'a pas prendre la kiné. Voilà. Je réponds à Ndako. Je crois que le locataire nous se lève à il faut faire quoi? Non, il faut la non pour la ça ce sont pas retouche amitié. Oui, au Sani. Ah, tu as une ONG. Ah, d'accord. Une ONG qui nous va placer l'hôpital et ma chanteur amitié qui on a tika la makambo ya ONG pour toka vraiment batache pour ce surtout plutôt focaliser na eloko moko. Ça va prendre un peu de retard. Ça répond à ma installation à courant, sauf si c'est mon chantier. Installation courant. Ah bon? Si. Tu as oublié l'ingénieur Rocha. L'ingénieur Rocha, Rochelec. De part unique, parce qu'il y a aussi un système au bimi mouinda moko ebomani. Oti mouinda moko peli. Ma caméra de surveillance. Ata wana ndako moyi bazali banda bobondi déjà. Ah ouais. Balarme, tant à côté ka balarme de PC. Ça m'étonne à la Congo makamba bon pe ko. Oh, matangi na biso kuna poto. Amemi sko mayele na ye na connaissance na ye ala na Congo. Voilà un Congolais. Mais on a quelque chose qui est possible, il y a la bouée, on a fait bouée à bout. Moi, mon grand de sel, ils sont des fils qui est normalement, normalement. Ou bien tu es maman, tu es à la mission, moi, de l'eau. C'est un petit problème, chérie. Je suis là pour faire non, je sais mon cœur, mais yo, on occupe l'hôpital, le moment où on occupe. Tu sais bien qu'il n'a pas connu dans la Veuillez m'excuser, papa. 607 ans. 607 ans, oui, papa. Vous retenez la fille d'autrui comme ça pendant 6 ans. Nengo yaka kosala prédote. Croyez-vous que au balier, aux juillet, aux obimanaye, aux okedenaye, kosala du n'importe quoi. Et après 6-7 ans passés, tant que comme à 10 ans de Urbalaye. Non, papa, loin de là. Loin de là. J'étais malade, papa. Il est ce qui me sont informés. Obélaki pendant 5 ans. Non, pendant... Obélaki pendant 6 ans. Papa. Obélaki pendant 7 ans. Non, papa. Non, non. Papa. Prédote, ils ont libalate. Ils ont fiançailles. Donc ça peut ou ne pas tenir. Et qu'il il ne faut pas venir comme ça aux mois au Kangié pendant 7 années passées. Et yo yaka oye parce qu'on appelle ça yo permission auprès de ta moi nanga allez oye aux juillet allez botamboli mokili mobimba ba flamingo nyonso yé bibido et après les 7 ans passés, quel est ton projet? Tu veux encore faire combien d'années? Avec beaucoup de doigts, monsieur, vous avez bien le quoi sango. Mais ma kambuna yo, na zo sepela nango suspect. Il me reste peu. Na yebi sayo o chaka makolo suna le pango te. Je te dis.
je crois na répéta mon babi balete. Nazoyeba te papa ata yo moko. Ata yo moko Aminata azala so mwana na biso. Oui, aza mwana na biso. Nazala so na maboko na biso te. Ndenge nini yo ozobomba mwasi maladi ozobombela ngo na ndaku na ba dispensaire a mikie papa. Okoki kosala lokola mibeli mosusu basalaka te. Aza nango te. Me azopunda na lingi te abungisa mwasi na ye. Papa tozoloba lokola maseki. Tango yango yango efungola misu na yo. Luka kozusa mwana biso traitement malonga. Oui, mwana yo. Tinde yo ukama na maboko na biso azalaki ya ubela te. Voilà. Azalaki mbimba. Tango ye ukama ta maladi panya yo. Pona nini uzusala unégligé, uzala pusa upede. Upede wana uzala yote, izala biso nde mtu. Biso nde mtu ko perde, po yo ko bala basi. Yo ko bala. Ko bala na yo mwasi. So maladi ya mwana ya zubela. Po kende na lupitalo ya munene zuzanga yo mu. Hein? Na familia ya malunga te. Non. Oh papa. Za nazosala na côté mama. Te papa. Aminata aza mwasi onga mona lingaki na bana ki mama. C'est vrai azobela. Mais ba moyen otoza na moyo muke na yebi to peut-être munene okende. Soko makalo buzoteka. Makalo to dépendre kana ndeko mo akenda bako. Makalo ezaka ya yo te. Makalo ezali ya bino te. Kola ne soki ayeba bakomonenga te basaki boye. Yo munete bibuyaka muke awana. Donc vous tekela mutu. Tekela mutu mama. Ndeso tozi mwa eloko muke wana ndete sala bana balia. Et puis ala ndaka traitement mo muke wana Otekela mutu. Otekela mutu te. Biso etali biso. Biso na maboko na biso soki mwana biso na santé ya malamu na santé kitoko. Na ndenga botelo bana misato azaki na santé malamu. Pone ta o Aminata zanango. Soki lelo ko bota akobota te. Papa na lobby dayebi ya kobika. Mais pas bika. Il faut avoir traitement ya malonga. Lungu. Toyoka kutu lisusu te o mema na ba santo ba kopesa mal ba kisi oyo ba sali examen te. Na ransi ekoti na matoi na yo. Wana zadi mwana na bisu. Mwana wana. Papa, zadi mbali Zadi mbali. Yango kasi. Salaki mbali site na yo imona. Soki mbongo ya ibere zangi bisu beta ndambu. Yo na. Ango ngatokei. Oyoka onyo sokoti na matoi. Au fur et à mesure, toujours d'abouiller, toujours mon nana, toujours kutana, la posa piso mata. On va peine pour ça la mise à to, même que vous comprendre. Pour ça, on va comprendre. Ça va dans le bas. Dans le bas. Ils rappellent que nous sommes au lobby, on comprend dans le pays mal. Na yo kika ki ba poser zo mata. Nga penza uzo comprendre. Non comprendre. Moni a Jésus pour ça. A Jésus pour ça là, toujours cola. Nga penza pour ça na moko na bala. Moni. Nga penza pour ça na moko na tuza na moni ndako moko. Oui. Moni nga kuna na lebi na mapenza mango na lebi pena mambo azala ozayo moko ya moto monani to kabwani ezo sala na vraiment bien te donc on a payé au type par la moko c'est une bonne chose pena lo bani parce que nga pena ninga kaye donc ceux qui le connaissent que oh moringa. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il faut que est-ce que c'est facile et papa plaza ministre moni na ba libala ezara na mama mbele ya mususu place mususu mobali ya kosuka pour la papa za ministre à soutenir biso ndeko tukasi kokoso po ya punaka alingaka aza na bakategori na ye na bamibali ya bafamille mingi oyo ye alingaka ezaka bongo te papa akoki koponela mobali te le contraire ye kuta akoki kosoutenir yo na mobali na yo asoutenir exigeant nakota na famille moboye famille mo élevé famille donc mon bébé mais c'est pas grave omoni nga vraiment nalingaka vraiment
moni lokola mpe papa aza ministre nazotala mpe naomona ke moi avenir ezali ozomona donc mais nga na mitiara nanga mpenza naomona ministre te nabundaka nanga mpe naokanga moko et puis voilà natiaka nanu ministre papa moi à l'écart te omoni sikoyo ntango tolinga tofinalize makambo wana ngai sikoyo nakoluka nakutana na papa y a pas de problème c'est dire alibala ezala nakutana na papa comme ça ntango tosola na papa tokoyeba ndenge tokosala wana fotikelanga sikoyo tona na convaincre ye omoni ministre ntango osala libala mwana ye aolinga te échoué papa nyonso famille nyonso kaka baparent nyonso baza na eloko te ezaka ndenge moko te na baministre azolinga totya ministre wana liboso te epuis na feti bamokonzi baozala ebele ozwa mpe bakado ebele momi bongo mama nayebisaki ete azela nanu soki papa ye tokofuta ye na pokwa mpona butu kokenda kotoka te po anini kasi bazoluka mai ya po omela ti fo mai tosala bo nyonso fo mai siko tosala ndeni ke toka te na venu elandi wana kuna va chercher alors toyebani na biso déjà maman Jéricho rentre je te dis rentre bon on fait ça ok on essaye quand même akelaki mama wana alobiki mpo bafuta mbongo ne tozofuta mo tabengani wana alobeki na te kuna liboso tomongo tacharge ata kominja nakoteka mai na komini mosusu bazobengana biso papa nakende na pompe wana na pango na liboso problème na bino lokola bato alingaka te bakopesa eva cherche lokola motu mwinda ake bapesi ete motu mondele po mondele bakofacilite nana oyebisa zongane bakobengane yaotemba oke va kende mifi bokenda esikosi je crois que ye moko bokenda ye kaka moyo ofuta kaka mama wana mbongo na ye 2 mois déjà kwa na raison abengana biso toluka tofuta comme bana bazaka ta lese ya motoka mai po mabe komonana ta bamele ta mai ya lobo po mai ezala yango mokongo mama akoti makala lokola solika moni na basaki na biso ya minata gifle bambata moko ozala besoin na kosala soni ozala besoin na botikela biso makelele motu ezoréfléchir makambo ebele bozanga na bolingo wana rembrie ba naye oza yaya c'est quoi ça éducation nini oso biso tosala papa bilele bino bozala potia nalingi makelele esi mama na papa wana tiki yo ozobelabela azokumwana bacentre mike soki boye papa naza na makoki te moke oyo nazozwa nde nazomema ye na badispensaire te mema mwana na biso na hôpital ya monene akende hôpital ya monene oloba nanga te kuma oloba nombaa kasi nga mobali efali baloba nanga nga nde akoza nde otina place ozosala mosala te mpo aloba no makambo wana mama na papa bayebi nzela ndako te mpo baoyeba makambo wana kapana ya muwa asani mbongwana 2600 eza 2600 atia soma loso kaka soma loso oye surprise no pour surprendre biso éviter oye subrisquer comme ça pourquoi mais quand même oya na bino esepelisi biso namoni encore mon centre où c'est qui c'est du bon ah c'est ton petit frère ah bon c'est pour la première fois
Ah, ok. Ici, nous sommes au Congo. Hein? Mais il parle du lingala correctement, comme moi. Oh, mais si on a un théâtre, vous savez, vous allez en Europe, là, on regarde toujours le théâtre. Voilà la forme de maman. Merci. Alors, objet, il est arrivé dans le aussi brisquet. Papa, ça va. Oui. Pourquoi changer pire? Et il y a d'autres pire. Bino kutu boye na mama bien. Nga papa zake mona Maman bien. Papa wa. Papa n'a pas changé. Papa wa. Ça doit être bien. Wana yo bien. Papa tina na poto ka. Alors, votre but c'est quoi? Merci beaucoup papa. Merci vraiment. D'ailleurs pour total abord na biso nyonso. Tout ça passe au hôpital. ONG bon, bateau maintenant on va qui gérer en gros. Comment on va qui ça va pas bien. C'est pour cela on a décidé de se mettre dans la dame. Se monter tout aussi ça travail et puis dans votre ONG, vous aidez les femmes mères ou les orphelins Les orphelins. Donc, bref, les désœuvrés. Ah oui, voilà. Donc, par rapport à ça. C'est bien, c'est une bonne chose. En tout cas, papa, par rapport à l'hôpital, les appuis, bateau, bah, on a difficulté, soit tout le monde est grave, tout ça, l'effort, tout aider. Facture, c'est bien cher, tout ça, fort, tout division, on a parlé, tout par mon corps, famille. Vraiment. Par mon Ça, c'est une bonne chose. Vous savez, faire des œuvres humanitaires, c'est ce qui est plus louable. Moi, j'ai un ami, Pichou Lingo, le père de la charité, lui, il réside en France. Pichou Lingo? Pichou Lingo, le père de la charité. C'est ce genre d'activité où il y a Salaka, activité de charité, hein, humanitaire, les consorts. Hein, je vous félicite. C'est une bonne chose. Mais plus de félicitations parce que tu as su marier ma fille. Et ça fait ma joie. C'est pourquoi tu es le bienvenu. Si je n'étais pas là, tu n'étais pas là, tu es juste nous là-bas. Les gars aussi, c'est comme si tu vois, vous voyez déjà le débat sur Facebook. Bon garçon, moi. Oh, pourquoi c'est toi? Oui, pourquoi vous voyez l'obligation? C'est du bon. C'est du bon. Voilà. Oui, parce que là, voilà. Merci, ma chère. Mais il fait chaud. Aimez ça? D'accord. Ah bon, il te le Jacques. Tu as changé comme c'est Pierre. Ah, on lui prend la tête, on lui le Jacques. Tu crois, yo parle de sa match en haut sur ma carte. Yo parle de tout le Jacques, qui est là, Pierre là. Voyons. Ouais, n'importe quoi comme bain, tu le connais, yes, attends, on va nous embêter, pamba, tendre Jacques. Donc, pendant que nous avons l'oublié, il y a des choses à dire. Papa, mais les gamins ne sont pas des problèmes. Mais ils ont dit boulam, ils sont toujours bundila, toujours landila, boulam, Aminata, moi, nangai. Aminata. Oh! Ngai mutu na bota yi. Komona tepo yo sa mulai ngana za mukute. Soki na yao, tokopane na biso. Ngai mutu na bota yo. Aminata, na mema yo 9 mwana libumu. Ndeko boti bana o misatu nzamba pesi ndenge na boti mwana ngofongola na libumu na ngai. Vraiment. Okonga bolenge na ngai. Zara kizambre bandikuno yo balanda. Aminata, mama. Mobali na yo mwasi mobali nyonso alukaka papa na ona ajo asala ki sentile. Nyonso po ngai na lia.
bandeko na yo balia mobali na yo akokosa ataki sentinelle te ya Vraiment, Félix, makala oyo ziaka zokenda kuteka makala pia yete. Mama moko kuya keina zamba sumi makala na yeye lubi. Nakenda kuluka boy moko kuya zaina kisasa. Ategela ngai. Ya Minata. Makala za yete za pe boy te. Elizabeth Sung na Sweden ba ka sotindele mongo asa pe depot. Ya Minata. Yo Elizabeth mbala kwa mimi Elizabeth wana buluba katindele. Ya Minata yo kama mwana ngai. Champagne na mo. Est-ce que ba parents nini ba onyola boti mwana ba? Ah mama. Ya Minata bozo lukaka bolamu na yo. Ozo comprendre que. Vous allez mayela. Et puis yo banse la soki. Zulu ba buyi pwa buzali pana ngati. Yo banse ngai. Soki lelo. Balobi na bandela vie na bandela ko balo. Kasi na kuta suna ngonga. Na konduka mobali mususu na somona ke akoko tamna pe mukia ke pipi 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 na sape mwasi lokola basi mususu. Na na conseil mama. C'est que oyo Zulu bile ye pona ziaki, lela mususu kama tangai na image ya ziaki. Ngana sole masha shaki. Ah oui, pani lubite tamu kilibandi yo. Ya solo. Yo na ilo mama na bibi. On a le exemple. Bon exemple umoni mtu oyo mpeka mama. Des fois ko condamner ngati ngapa na lanzi dikolono mobimba. Ya nini? Nikono mobimba. Nga mobali na ngasa sentinelle. Nga mobali na ngasa sentinelle Aminata. Oko ya mona ngasula misu. Aminata esanda kuna yo. Aminata esanda kuna yo. Kuyana lisusu. Oya lisusu te esanda kuna yo. Aminata na yo yela yo na ndako na yo kuna. Boni boyeko. Patala bana biya bana. Omoni na zona raison. O tata Zulu bile yazo ninga yola te. Ngabi songa baluka ki mpiri ibandila. Ngabi babandila mkiri. Na kuwa kuzala na mwasi lokula voye te. Na préféré na lukata muluba moko bo mina na ko lukala makambo to yo. O yanga na simba. Lukila ngama makambo. O lukila ngama makambo. Yanga uluba ni. Bana ngama na botele so okutana na mutabandu lokola yo. O yebita bo bo kolisa be mo na mkiri. Ko lukila ngama problème te. Ko lukila ngama makambo. Mama, ko lukila ngama makambo. Sima yanga iswiri yo wapi? Yanga iswiri. Mama. Zama sungi ngai. Erreur na saki ni a rectifier ko. Alobi na ngai. Via na pesi au deuxième chance. Luka mutu. Ya sulu bila rozongela songoma. Est-ce que ngabi songa bandili. Nzambe lubi papa ngunga. Yabi luka na yo nzamba kono. Ya yo nzamba kono. Zuma na yangani kisa ye paje. Ukutika na ukao tambali ya bogani lugula. Utabandu luboye. Afanda kima na fala ngai. Fika na fala na ngai. Papa za maboli ngaka ifona. Kasi Aminata pala ndilo ka lokolo. Mona watu tata na bino. Kasi oyo Aminata la ndilo kono seke biso bito. Ngai na sona bato na tanga na bango. Na minute to zo ba bondak na bango na ngo. Ba misusu na minute to ba bondak na sanga. Sia. Tata bati batali vui. Sia. Oh papa mama. Mais bango ne bazo comprendre te que nga na na makoki te o bango bazo lukela nga. Mais na sala ki effort eta mobali. Na luki mo mbongo mo muke na zama. Ya na bidje na ke pa papa na mama baza baboti na ngai nde baboti mwana mwasi soki quelque chose na libo pesa nga na bakisa na ke la Minata na hôpital. Mama Minata za bien te. Le la ozala bien lobi abeli. Tiana okendaki kuna papa baboti ya Minata. Epa ya mama via ye na tata mona bango nani okonga. Papa mongonga. Babisi yo, babisi. Mama na okekuna ndenge nini? Kuna za sika na bale na yeba baboti na ngai. Yaki oza mwana koseka. Mwana oyo asa muluka. Bona mwasi ndani. Asa lezo soka yawa. Soki nga nazalaki na ngo. Nga tata de yoyi tumusali za susu. Nga za na keleke soji na kama tata pesa yote osunga mwana oyo mwana oyo atikana no bugusaka semblable pour nani wo Christ oyo alomba boyi na maneti loka pauvre nani olumba ba palo yo kenda kifuna bango to aboti mwana wana te bango na bati souci na mwana bango te poso ko zakata ne loko tata inflato ko mile lipa na bango to ko comprendre nani yango lisusu boyi benga boyi kamboni yango ba bengi yamba allo mwana be nani ngiye allo papa André Papa de ouais, yes, papa pasteur mobali ya mamini ouais église arche de Dieu. Papa André tozena no tozosola na nye na yo awa. Jackie. Tozosola na nye na yo Jacques. Nye kasi nini masculin ya nyesi. Neve na yo tozosola na yo. Nako passer aussi makasi. Merci. Papa, on dit maman.
Non, quand André a bien cassé, on a un problème. Ah ouais, c'est pas le moment de me batailler. Aux gens, on a gagné les gens pour le maman, je dis ça y est, Jacques. Je dis pas comme ça. Zaki, moi, on a un bon yo kana note Zaki a uti ko ba boki do ba mo de mo ba bota minata ba mo de mo ba ma souci a minata ma kasi ko le kata biso ba o soki yo kenaki maboko pa mo na France ba bengi meuble tui wana ba ko ko bote mo ba ni ma peto an eroko te mais yo memeli ba mo ntango to la sa volonté o la kisi ba mo te na ntango mbongo ba mo ba sa tikanga na sa non ne me ozo ko pesa mwana souci kasi ko le mo to mwana ki ba boti wana ba tena ba mwana ba moto yende pa na biso to luka mo su to pesa na ndenge ni na yo to ba ya minata yi aminta botama ba parate ya ko ko mo kuba minata ti wa pe anga ko te kulusi yeso basura ka jesi ka zako kena ko kota mo to ba ma kulusi wa na te ko ba boti mo se ka ko ni ko oh ko ni mo na sana ba problème na mutu na ye oh boni bi ko loba ko so ta mo tia ko mo na kasite na ko America mo ni na we se na ko ba ba bi dale pili nde ngoyo siko na sakula lokula sa mo biloka boliete ndani mo second to na ko desa ndako na una mwana kimia aboni ko dasa na so ya medico aboko bisanga kasi monga ulanda mama ni yoke oh ngada duni yo bonye ninada tena yene mama ni basoli bango boko tana na susi ya mwana bango te eza ke kamuna ngo ako duna mwana kimia bano poseka tebe ni tuyo bano biko ko uzo kutemona mama ni kamina mkuu la famille on dit que n'a pas posé un bon c'est ça le problème moni ba to mo na yo baba mama na yo tete ka boni na musa fo la miso yo to ko tera aminata bo ko oyo na ko te maman na comprendre yo c'est clair donc André a bengi na miso na ngada na soumettre au problème on ko si ça demande bon parce que comme ça il fallait na CV Jacques pour nous vital Jacques faut ça fallait na CV ya lichoba tika ko bana yo boni boy ba para ba ngba monela Jacques Jacques ba ko kufa pa be bona mwasi ate mwana bango be aina ba poti na ye ba ko ba kanta mo Jacques kinda mo kasa zwana mwana hospital be ku ba za Jacques bona ni pa para yo ba para be ku ye Jacques ye bona biso oh aye ba para ye kasi katenda mona ko pesa Jacques bongo katenda mona po poti ko jale on dit assemble vie de mon peuple na mon peuple ye loko yo so do za so yo kufi ba nganga elo ka pe me pasu kanga mo te po ya mo pepe na mo ah merci tu basket ok ça de prête on papa za na kati simba te pour lui s'il te plaît papa mna za na kati nga mwana keno ezati c'est ça oh zoka biso ni bana papa tuna binisi ya est-ce que oui qui ça fait déjà 3 jours de mon angana ok naza mutu na ba sentiment nanga ozo pousser na kuta na mwasi na mukara menanga na ba femme nanga mais ozo isanga ki ma papa mna zali papa mna za na bolingo na ye oh ça na bimate papa za c'est tout mia ça peut être ok s'il te plaît parce que tout nango ya quoi nerveux tenga le plan na ça ba zo ba ça pour ta vie tu me connais très bien bébé Israël longa ou ta que tâche na za na kin na staff na biso to vani to bike la foudre na yezo moins na la foudre ozo lobami tena ko ta ngona père la nini il faut ma kamino vous ben pas parce qu'on on a silica c'est normal ok c'est bon la foudre na Hollande yo kesi bo fona quelque part wana na otala ka ndenge bon ça va ça ne dérange pas que ça en fils que na kiputa na mama c'est $100 ah $100 tu peux pas pesa na mbongo na biso avec parce que ça n'est quoi donc $100 au Coca-Cola donc on pesa combien mais ça va 50 non $50 on a pesa na mbongo tu na pesa mais na non est-ce que vous vendez non il va valeur à la foudre tout $150 mais na pesa ka oui valeur na ngate le moins bandal qui on a lemma na foutu taxi au plus $150 c'est bon fais ça ça ne dérange pas hey hey bonjour maman bonjour Annie ça depuis quand maman parle s'il te plaît lumière depuis quand le thème se montre à la porte eh monsieur voyou eh benza maboko na poche eh tu qu'est kende lumière ya yo écoute minute allez écoute lumière depuis quand on soit force ou on a pouvoir le thème se montre pour faire porter le pan man makambo pele kana ndaku awa vous comprenez moté tu peux pas tomber comme si les caca lumière vous mona té vous me zobo comment
On est ça dans le nini. Il y a zolo, bah yo zolo. Quelle politique? Malembe, malembe pas anda. Maman, malembe. Likambo kote ya mosanto esala meawa. Bon, je m'en évite. Papa na bina so kwe. Maman, en plus, habillement oyo. Papa, asala ndaku. Papa, asala garçon, garçon. Quel habillement maman boy? Coupez mon kip. Beau garçon, ba misana balaka ka boy pardon. Côté habillement, ça bien. Le bain na juste. Ba vaoya comme okotela mama te azali mobali na ngati pangu masali mobali pe basala na kiloti mpusa lokwa yo moko c'est ça Yesu masi apene ya liwa na ye abondelaki papa sokolingi longola kopo ya pasi motoki na ye ekomaki lokola makila oyanga motoki na nga ekoma mai ya miso yango na ye sokolingi awe longola kopo ya pasi yawe Vanda na ndako mama, vanda na ndako wa minata. Abe yoki biete. Mama nazoya. Bata le tension na muloko za tension. Vanda na ndako ya kumemisa na ndako. Oya biso libota mobimba tolelaka papa epota biso tosalelaka yo ezala te. Combien de temps on a Papi, journée vraiment au cause vraiment qui sait. Au moins deux abos. Aux yeux vraiment dissérieux, au tien de vie. Journée. Papi, nous avons tout ça, les banés. Bato belé ba esima na biso ba bali ba misu ba ke ba poto papa to sala kinos ba ke ba poto ba ke belé ba bali. Mais ngana yo ba poti pe. 6 ans ngona no ça. Quand on a déjà sa balle là, est-ce que oui bah le pourquoi oh quand on a qui va poto le coca va comportement oh des papa c'est décidé qu'il y a besoin moins de net de la poto parce que j'ai Kazaki n'est le côté comme Mélana quand on a bah ça là ceux qui 8 ans de fiançailles et yo le 7 ans de moi no tikalika ina ne poka to kokisaka bane o bombe basaki papi ngala le non le coloté papi na lingi lisute omoninga na mwasi ajpezo pusana ajezonga asimate donc oyoka no te bayebisa mutukina omoinda zawe ajineza ki na 10 ans na minute comme na 7 ans ou soit 8 ezalate de age to zeke to comme na 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 15 ans donc okende ko solo non je vais pas na lingi lisute okokata wana te papi oh non 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 chérie non c'est pas non 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 confinement déjà au respecté déjà confinement au respecté 1 mètre nayebi mpo na nini nakomi 1 mètre na yo chez ma femme officielle oyo nyonso oui oza mwasi oyo ya ngai officielle ok bag mosolo mama eloko c'est là ma chérie ton papi s'il vous plaît oui chérie ni non malé quand lelo nde comme mona mabe ya ton papi oh non c'est tout ça que j'ai belé lukuta mabete na ligne na te ça age mona grandeur na pona suka na pati na ngapo na nga lobi ke non c'est là na nga lobi ke yo ko répéter histoire oh mais déjà cette semaine en ça pas yo de moi ma petite s'il te plaît oh ngalinga ton papi akana bien ngali nene fele o mokwa moi de homme soit pour ne mbangu mbangu pe esaka mapima mabe yango wana DJ Sam Mamona maître d'école na kati ya Paris na France a ebi sangai que non mon petit frère kendara noki nokite na binoka boye chérie fiançailles ezaka libala déjà bino bomi kosaka oh fiançailles ezaka libala te nga déjà nakanga kwe nakanga kwe ana petit 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 50 ans tu es ma femme et là ta alliance pour au moins il s'appelle et là ta alliance pour kanyande le que ya borola ta kanyande mon ça ton papi ni après 7 ans je veux plus te voir donc vous êtes moyen au moins quand on va vivre bon la ligne na mon noté je te donne seulement 2 semaines je dis bien 2 semaines et non
un mois, pas même 3 semaines, pas même 2 semaines et 1 jour, je veux pas. De napper sur 2 semaines juste, sauf qu'il y était, qu'on s'est présenté par Nabiso. Je comprends bien mon amour, Olingi Mbalmo. Ton papi bondela ekakate, ton papi bondela ekakate. Nakobeto bébé. Bébé nakobeto bébé. On m'a comme non. Nakobeto bébé. Bébé, je t'aime. Maman, je ma femme. Et ça a dit qui est de ça là. Tara bolingo na ko so mutoke binde sala. Nyoso yebe oyapa na nga ozonga leta fotambola na ngo. Fotambola ba makolo boye kitoko ta. Bon, au moins na minute ndo no so chéri. Donc, ba yebi ke na zana mwe. Ba yebi kutu te ke nga na bimi na ekoto. Donc, na confinement o. Si on entend que nous avons problème, bagarre un problème papa. Oh bengana bango papa sala. Papa binomo, papa na binomo ko pota mwana mutu ka papa. Mais bon so na kezo corona, ngite donc ebi kana na coin. Donc so ebi kana bimi omo nje na kezo maladie libanda na ye nango na ndako. Alors ba ebi kana na coin. Vous avez pas la raison. Vous avez pas la raison. Oui. Yango moni na zoka moto show na matimba na moto. Déjà tout à héros de mon c'est quotidien. Nous bana ba ministre makambo elenki. Oh papa, oh papa. Normalement, ngamo pe nazali pe na idée wana fa na kene salon mais moi ba contretemps. Niki omoni leto vanda boye bana bino pe na kenda te. L'autre photo kenda na olaksanga kana musika lupango na bino ngwana po bando banga bagarre. Moni nga pena posa na ngeza pena nga na yo bima penza pa na bino. Ezala te ke na yaka na telemaka na ba coin na zelaka soki wapi bien te. Bien que papa bino azane na mbongo ebele mais ayeba pe ke mobali mwana na ngai ya vivara na mutu kingani. Ezala bien. Mais au lieu de la rabo et pressa okende. Mais si papa bino na maman bino ba ebiko vivara na mutu kingani. Yo. Voilà c'est ça. On a ko tout temps atako tungana na mbongo te. Loko papa bino azane na mbongo na ye aza ministre. Tanga mona mwana nga ninga bala. Papa na bino obimisa ba mbongo. Kozala na pressé oya pa na biso. Au moins jour anniversaire nanga. Comme anniversaire nanga ezakala te. Non mais mon bala pas biso. Pour l'anniversaire il fallait ça déjà avant tout banda de ko soigner. Malembe papa zala kanda makasi broli. Ngana olinga te yo yepa biso ovandi na kiti be papa na kokota boya telemiso bima yo bi papa te sala ka sozo ka simoto ozo ka moto non zo moto non zo no fute ka express show akomi na nganda kumbamu mape na vana ngana mo mkepa master o ti ata ba x ta mo bo apena kena apana mon amour Malela fort. Il y en a qui nous ont montré. Ah, j'étais à l'intérieur, je te fais fatiguer. Maintenant, on a enregistré mon amour. C'était comment? Ouais, c'était bien passé, sauf que c'est sous Des retours. Bonjour. Salut. C'est bon, ça va. On est très fatigué, Nina. Mais il y a un problème, c'est que j'ai remarqué.
Si on a un bal, le bandara, un bal. Oh, mais ça, il a fallu balayer. Ah, c'est du bon. Non, c'est ce que j'ai remarqué. C'est du bon. C'est du bon. Non, c'est ma femme. Je sais. C'est ma femme. Je Ah, sais que c'est ma femme. D'accord. D'accord. C'est elle qui a online na bazo salanga yé matin. Bah c'est pas possible. On va essayer. Non non toi aussi. Qu'est-ce que tu racontes là? Bon ça va c'est bon. Bon. Chérie, fatigué hein. Pour le message là ça en hôpital je te jure. Mais sinon ça va. Ça là vraiment ils ont marché bien. C'est rendu la maternité là quoi. Ouais. Oh. Mais je te surprise au moins la maternité. Ah bon? Na côté dans l'hôpital, j'ai trouvé une maman, t'as vu une nène. Na bengi médecin, mais docteur, bonjour, bani pour maman, non madame, à ça non moi bah sens pas les temps, bah centimètre ni coca, to boti, c'est ngabi wow. C'est un problème en robot hein. Si Azaki déjà terme pas boti na mis franga. OK. Oui. Après moi, je crois 1 kg 800. Ah, wow. Un joli garçon, très mignon. Moi aussi, la part, on a qui a chanté, ça ne pense pas. Et niveau va commis sur le deuxième niveau, sauf qu'il y a un bazar pour créer un béton, ouais, très bien. Je vais faire vraiment un bazar vraiment dans l'isolement bien dans ça, ça. Et puis, pour les déjà, donc ça prouve que nous, ils promettent les vraiment bien. OK. Là, je suis bien. Et toi, de ton côté? Chérie, sinon tout va bien, ça marche. Il nous faut tout mettre à la chirurgie. Parce qu'il y a ça. Bandeto va malade, il faut rajouter. Puis bientôt, la fille a beauté, madame on a beauté. On a des derniers rouillés vraiment. Soit tout. N'habitez la conteneur, il faut qu'il y ait ouais, les années. Là aussi, il faut ajouter la toilette des hôpital en fait, Afrique et Congo, ouais, bazo utilisons bien des faux, ça. Espace à vue de l'enseignement. Là-bas, ça va à 3 toilettes pour. Écoutez, la doctrinité. Oui, chérie, mais écoutez, on a eu quand on est dans un bureau, on a essayé un peu de parler, il m'a dit tout va bien, tout va bien. Et même si il y a moyen de tout ça, c'est encore pour le cas. Maman Mola qui si queen modeur, kilo ya monde, respect na mama Fia, chef sonnerie, chef Mama Lima, DJ Sam Mamona, maître d'école. Ya mama ni centre de diagnostic et Yanou chez papa Alemouté. Bana nouvelle époque, bakolo mabele, basi mibali ya babon